Est-ce que non lingana mon vraiment alliance na boy. Merci Manotonga. Moi si na yo o botane bana tika bisoti atika biso yo mutolia moi si na yo bon pourquoi ebima ke le fombo allié mama bana na ye abomi mama bana na ye pour na studio na yo pour na musique ebima bongo te zaka ke muto alingi yo te ye mtako loba bongo et puis tanga lobi bongo baza muke bon elo ni salami fuma biso to ebi ata passer Marc selon oti sikona no Alexis biso moi cité biso to biso moi si akufi bazwa katan faut payer manano au paiement ya ensuite pas même une année moi ça poto ayeko balomba mona kin wana lokuta moi ça poto ayekin moi je suis moi na poto justement yango na madame na za mona poto yango na rassurer batulelo naza parmi ba artistes abali moi sinae abali moi sinae ezalaka yum to bala moi si ngamu na bali ya bala yo ngamu na bali moi si mais yo banda na période solo te ya yo pa do kimisa nga fil d'idée na nga na période na yoso kimba na kin madame akufi yoso kemba na kin nde biso yebaki le fumo so kemba juna mumba fa lo bake so bomoni lo fumo do ko moni lo kwa rompo ngaba do ozo kemba na kin mais moi ça kufi comme si moi ça mboza kin déjà pas même une année tout madame aye azu avion ava na poto ayo bala na kin madame tabala yo ezaki mariage to osaki nini na contact il faut na mbongo quelque part yozo ozo bala na mbongo ya ko boule te ya na sali misala nanga wana ka matolo tina ko bala sauf que nga sara matolo te naza parmi barar de mission ba sara bon oko sala recherche maman émission boyi manu tunga mais vela ngabe bisango aye moko ko bebisa émission yo kan émission to kene to na comprendre elo mo boyi na comprendre elo mo blé lusala mutazo bala madame azana prête pour madame abimisa mbongo te jamais na moto abimisa mwana na mobali maki aza mwana poto mais comment yozo bala na bouli ya matolo donc ça finira par matolo yoko lisolo bien pour est-ce que okutana nango yo na grand frère na yo Shora Mbemba Kofi Olomide na studio apesa ye veste na bilamba moko na moniere bon na yoka kango nazalaka te nazalaka na voyage ta na zongi na yoka yango boloko biso za ba mission na kipa pena makambo yango te na tuna pe vie on dirait abokisaki na yango na luka pe oyeba suite nango te sani essentiel vie zalaki na ye kaka et nazalaka te tant makambo salama nazalaka na kinte avant ba na musique aux akataer. Pourquoi yaya na yo Shora Mbemba kufi yo olingaka bana na yete bana na ye Shora Mbemba zana mona mwasi awa na poto ti oui azana bana awa na poto mibale depuis omoni bana ndeko na yo na tokutani te nini esala oyina bana ya ndeko na yo ndeko na azana mabele akufa déjà oyina bana na ye olingaka bana ya Shora Mbemba te pourquoi nazaki na kanda na binonga papa osai na nini nazaki na kanda na bango kanda ya bana ya mowei oui wana avant même mowei akufa tozaki en vie nazaki na problème na yebisi bango ke nazo sepela te nde bozo vanda bon eza pena makambo su ya ba privé ya famille ça ne sert à rien ko étaler mais avant na ya wana bengaki Patrick mwana ya Shora oya ya mobali azapeka moko na libumu na bango na yebisi omoni banda lelo papa alimbisi yo tuza na besoin na ngayaka ngana uti nkamba nazo kende kutu kokula dimanche wana tuzaka na bandi jeudi na lingite na kata yote maloba na lekaki eloko mo rapide okuli ozwi bateme ofumbu ozwi bateme na age nini nazwi bateme na kimokolo bon est-ce que nzamba amona ayoka aondima bateme na yo yaya bateme bazwaka mwana moketi nzambe vraiment ayoka bateme na yo nazala oui ozo bateme na kimokolo makasi bafali bazana bandaku baferi bana bandaku est-ce que le fumbu oganya ma vie na empire bakuba ngana muziki na ganya gelo te lobini na muziki na ganya ka kombo oganya nini na ganya ka kombo na muziki muziki tu na beta ki lobi wa
succès nyonso ça na pépé calé. Oui, Au gagner le côté. Bato bele balo batala batana baebe ko gérer te ko gérer nini. Ngana gagner rien, wana peneza nzamba zomona. Na gagner rien, ngana gagner kaka kombo. Kombo. Osali combien de temps en Empire Bakuba? Ngana sali 8 ans Empire. Boya ya 8 ans, oso gagner le côté. Ofandi no kaka. Bon ndeli bajuna mumbafu bazo ba vie ba joli bébé bazo ba vie bazé bien bazo ba vie. Pourquoi quand le fumbo muto zo vite mutu na mutata na ndenge nzamba pesela kaye mutu na mutu zela mabe kaka souffle kende aide biso mabe za wapi fuza malamu po azana biso azana lo wazo ganete azo sunga eza bolamu ya wanga na zo benga papa bolamu omona dikando golf elonga fete la mbanda zo benga grâce à lui. Donc mutu na mutu zo benga ngaku na loba to benga ta Joseph bo benga nani Fali beaucoup benga Joseph comme quoi adorer mutu ka pona visa ngana ibite comme tina niveau Joseph lisusu yo David kende na kini na mezo Schengen na ero ata yo so lingi luko benga sata débat lobby omona ke da pass visa batutu bazo loba loba na meka benga sata tata lengi na yo ayawa oya comprendre que ça il look pambate. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. WS Prod présente une légende de la musique Congo afro, le seul et unique, Félix Wazekwa. Après avoir enchaîné les succès mondiaux, l'artiste revient délivrer un spectacle exceptionnel dont lui seul et son orchestre Cultura PIV ont le secret. Des classiques comme la danse Fimbu, revenu plus récemment avec son tout nouveau titre Ça c'est quoi ça? L'artiste nous promet un spectacle d'anthologie unissant toutes les générations. La billetterie est déjà ouverte. Rendez-vous le 14 décembre. Je vous invite le 14 décembre à Adidas Arena. On va faire la fête ensemble. Il y aura beaucoup de surprises. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Ngonga bomesana kota l'émission Greco, mbote mingi na ba partenaire nyonso ya émission Greco, mbote mingi na bandeko na biso ya Angola na bosani binote, mbote mingi na bandeko Canada, pourquoi pas bandeko Maroc pour le biki na boaka binote, bandeko Grèce ya toto wata, merci na bino, merci na bandeko Canada, ya États-Unis, partout dans le monde, na Hollande, partout botala émission Greco. Et ça l'a toujours présenté par David Mombele M6 Kosina Yuda na sima ya machine tozaka na Marnotunga azalaka toujours na sima Chris Ndunga la tobosana yote Michel Kombe Aigle tobosani pe yote topesi mbote. Alors pourquoi lelo yozala pourquoi mo malamu pona biso ya ko ya m'inviter na biso il fallait to ya me semaine ezaki kuna me azala ki chargé depuis aya ki Paris
Godé Lofombo. Bonsoir et bienvenue à Plateau Nabiso. Merci David. Yaya to mona susu. To mona ni susu. Nakanisi susu ba ne bele anemo na sakina Maroc na ye na yo na studio waze kwa sa fimbo. Komona na suka to mona kiangwa. Wana na osala fimbo na waze kwa. Ouais, bonne santé. En tout cas santé nde benanza mbali nga mutazala. Température bien. Bâtiment du cœur kitoko. Donc glycémie normale. Comment il parle de susu? Ça fait combien de temps depuis Tika Poto? 23 ans depuis Natika qui Paris. Na comme le roi bébé, nazo s'adapter car climat à part climat bon. Akam sous les arandés ezala kende Natika qui. Est-ce que oyeba ki que un jour parce que après 23 ans il y a au moins sur Poto te. Poto no o vumo ya ka vuma série Pepe Kale non? Non, après Pepe Kale ngamo pe na yaki. Na vandaka pena na Paris, na vanda écoute moi trop. Bon moniteur na zonga ekin batebeli bazo comprendre te 23 ans pour année. Na zonga ekin nga na tika musique ya na bomaka orchestre nanga et na kotaki nanga na presse. Nga na koma ki directeur ya production na programme na RTGA. Na zo travailler na PC Mokonzi Mbote Christian Bosembe. Tout travailler ensemble depuis 2003 2013 na yo décidé fona zonga la musique. Donc moni tout ce temps là on a besoin de pototer pour na travailler na gine lo mo soir saléate na sala na sous musique mais je faisais des va-et-vient entre Kinshasa et Nairobi pour na général des FAO. So on a besoin na jouer avion na kei. Yango sali ke sala neti ba nebele. Maintenant, on a zongué la musique depuis 2013, 2014, 2015, 2016, alors que c'est jusqu'aux formes. Forme, et puis, comme on a 2019, on a joué contre le Japon, on a gagné Tokyo. Après Tokyo, on a zongi et bitumbe dagi makasi. Au moni sogo tikaki déjà pour zonguer là, au zonga na rai, basi ba comment est loin. C'est un peu moins de temps. Et na dernière minute, Nzamba yo sala ke fona ke nkamba. Na ke nkamba na kutoye na Nzambe et puis makamu nangi fonwa mbala. Okuta nani? Na Nzambe. Nzamba za nkamba? Oui. Nzamba za nkamba. Tango yoka ba bien hôtel Saint omona ngoje. Ya omone mission. Kana début boy, oko baby c'est mission na yo moko. Oko bo mission ya. Nzamba za nkamba. Nzamba za nkamba. Bondi ni mission akongoli to yeba te. Boyi bisa biso te. Te boye baga me bino bolinga boyo ka ya leak bien matché. Olo fumba zoloba mutawo yoka te. Siko nzamba oya ba papa ku panda baloba mutawo yoka te. Tala siko nzamba yango abotaka. Nzambe aza mystique, Nzambe aza na ba facette na ndenge na ya sa makamu na ndenge na ye. Donc eza volonté nemte sala. Biso tozana soit ondimi soit boyi. Et soko boyi etalio, soko ndimi etalio. Mabeka ya biso tolinga koyo waka ya ba lik na ba Ephésien. O biso zo bande na olo babo isiko muta ochane tembe. Mais nyoso pe zaka grâce à Nzambe. So Nzamba lingo ndimo ndima nao. Mutuna mutazana tana ya zoka grâce wana ngape na gi parmi bato ba boya makambo wana. Ba na boya ngo fort. Mais lelo yo na vivre ngo derrière nga na moni miracle la danser David. Talaka na uti nkamba. Na ye na kuli na kombe na mondimi ya kimbangiste. Et na tamuke fali abengai région d'aéroport. Nana bengio Fali popa. Doto bake okena travailler fali na nkamba. Non, nga na kende kaka nazaki kombati, na kende na kamba batinda ngai pasteur mo azwaki message tanga zo prier. Abi Nzamba laksinga fo kende fo mona banzambe. Nga na banga ki David ngabi komona banzambe do laksi fo kufa. Tanga mo na bangi ya tuninga poni komi triste ngabi te biso uto zo matanga kalate ngali suna kufa. Et puis na famille ngam na tikali lokola moi li konzi songa li suna kufi za pasi trop abinanga te banzame babo kende nkamba na kuma yi troublé sikunga na kimbangi c'était na ibi pe nkamba te mais
lokwa na yoka ki voa wana na tosi na zongi na ndako na luki petit na ngamo chéri na pesi mbote na bien en tout cas ngai fona kene nkamba sikoto banane ni petit na ke ba démarche na église kimbangiso ya Bumbu ponga za mwana Bumbu akene église wana se renseigner batinde na bongolo donc ko kene nkamba ezaka ndi bato ba ya rapporteur faut zo pena visa faut sengango et l'équipe pena na ba banzela pena beleti ba octroyer visa donc nga pending salami na zui visa e na kenkamba tana kenkamba e makambo ifungwami penda David tala bana to mona no na limité lelo nde na to mona ni supo na utinkamba nga da zoni fali aza instrument o nzamba utiliser olobi fali aza instrument o nzamba utiliser aigle nzamba tali boye no mwana yo faut akoma Paris et a aucune danzela fali pour nzamba sala kana batu yango salami et puis eza bena miracle mombede nga bate belé ba jiraki bate belé ba sala ba feti le fumba souffrir na kina ozala wana a koma supotote ba sala pena ba sala ba pacte ba loba et lelo baza pena na ebite nzambe ga sunga bango siko place bango baza bato tout basala ba cérémonie ke yo mona supotote yo faut kufa na kin vino fait beba na kin ne ba beta masolo parce que même ngapé dans yo kango oui que yo fuma do ya mawa so mutamoni yo siko tango baza bo ba otala yo awa na Paris poto tourner ngo na to tourner ngo na Bumbu te to tourner limité to tourner siko na Paris bato ta ba otala ba lobani bon eza leçon na vie bachaka point na vie ya motute soza ata bozusa course soki okomi na ligne koseka moningo aza na simate pourtant mso akoya pe obima 3e mona sale fort abimi 3e kuyo kanza obima l'échec do soko komi kozala to seka bato batikala na sima eza vie vie eza pe ya nzambe biso nde toza bo mutako zwa opema nzamba azwi pema no ko ipokufi yango wana koseka moninga o azo vivre o azo pema eza malamu te voilà na mukuse tokozwa carrière no ndeni ndingo banda musique na kitaro wana na alaxa yango carrière nanga na botami na famille moko papa nanga linga musique alinga ko sepela père na biso daki bato ezake ba jeune bobeta bale boya luke bino vares bovandi boy basali bino potopoto bolia pana biso ezaki centre na Bumbu wana bon so la muki pana bango foya pana biso pour vivre bien akuta masolo akuta ba beta dame bato to beta GD6 ngana kol na lupango wana siko grand frère nanga showa yazaki déjà bassiste et yimta laksa nga bass Shorambemba la persona ape mana kimia place azali batu mingi misusu bayebi ke yaya na yo ezali Shorambemba oya tika biso boza bana Bumbu natif pena ya Bumbu nga né et grandi na Bumbu na sali école primaire na nga na Saint-Jean-Baptiste ya Bumbu et ti na Koliboye mwana pena ya Bumbu 100% tant na balaki ne na genova na bandal na botiba na kuna et puis tant on vit sali moi shit na zonga na Bumbu. Est-ce que bo kutana nango yo na grand frère na yo Shorambemba Kofi Olomide na studio apesa ye veste na bilamba moko na moniere bon na histoire ezakani na yoka rango na zalaka te na zalaka na voyage ta na zongi na yoka yango bon lokwa biso za ba mission na kipa pena makambo yango te na tuna pe vie on dirait abokisaki na yango na luka pe koyeba suite nango te sani essentiel vie zalaki na ye kaka mais na zalaka te tant makambo salama na zalaka na kinte avant bana musique ozaka tailleur non mutazaki tailleur vient na Shorambemba et lokwa télé zaki na lupango donc ngape na ibotonga na tongaka na okata pelo na sali kilote chemise mais pour venir na biso zaki tango vandi wana zo lakso kaka mais na tikala osalela ngo te comme boulot idée ya kozwa studio na yo ya kutsango na kati ya famille na kati ya lupango ya famille ba musicien bayaka wana
makambo to elekaka wana idée on ezaki nini obotola bandeko no lupango wana ou bien ekoma ya yo bato bayebaki lupango ezaka yo parce que lupango wana ezaki ya famille na bino idée wana eza idée ya grand frère nanga watiki biso Chora Mbemba ponga studio ezaki basé na ville et na ville série mo bo trouble ngo bima nde oyu kini ezaka bien so trouble ozala bato baloba déjà les 17 boyeba les 18 boyeba et grand frère nanga yo ko yeba makambo wana bi appétit folongo la studio na ville pour en cas de trouble pillage au perdre ba biloko na yo yebena mta insista tuninga pena studio meko zarabi na répondre dans la limité wa pana bango studio VVO et ça la succès on a grand frère na mta otuna ponga bana o refuser ko na studio na bumbu et vient na mtu mena pe à son âme nzamba zo monanga yepena mta salaki tout na studio na bumbu et puis il comment na bumbu pana biso idée ya koteka lupango bokabola ndambu lupango na bino bokabola ndambu ezaki yo ou bien yaya na watika biso Chora Mbemba bon wana ezaki ngapi na zalaki te wana sero na zala na Nairobi et za makambo famille ba autorisaki ya et salama et puis posa problème te et posa na problème te et salama bina lenga calme nga zalaka te mais salama bien bimsata troublé mutumo pas luke un problème azate et père nabiso azaka organisé et après ça la famille na déjà parcelle na bango famille na ba tungisa biso te en tout cas ti lelo to zara bien na famille père nabiso de ba famille monsieur zara papa kufa ba ya menacer bana biso to vivre en côté to zara bien na ba na pesimbote yamvanda na kin ba ya teo na village to zara bien en bon terme na famille père nabiso na kokola na yo tango zokola na famille na quartier na kokola na yo ata mukolo moko bakanga yo ndoki ngai babenga yo ndoki jamais ngati na koli nazalaki modèle do ba papa ya babala babenga nga modèle de na classe na bimana premier donc ba maso to tanga na bango na opesa Didier Mbendos Mbote na opesa Richard Nkuku na Bruxelles batu pena ba kobeta masolo nanga bazana ba na poto Richard Nkuku na Bruxelles et puis Didier Mbendos aza na Metz ba denzu ya la bazali bato ba koli nanga vie nanga Kibonge Bubangi oyo azalaki aza ya Dolce Gabbana loke Bubangi wa tika biso do ba vie ba koli singana ba vie Nzaba ba vie Léonard Lebo o bazana Horizon France mikolo ya Banagal donc asoko approcher Banagal o kamo ba biso wana modèle imaginez-t-il le longa na bundate yo mone mona botama abundi nga na bunda na nte na vie bano botama banda na botama na bundate nazaki mayeli makasi na classe et puis nde na yebiso na modèle na babala parents nyonso baba na biso donc asepelaka na nga zwanga modèle ba fille nyonso baba na biso ba garçon nyonso bana ko bana ba tata ba mama na pe na modèle na baba na biso na zona problème na moto te tilelo problème na ngeza ka tana comme musicien et puis na empire na zaki pe bien mais tant au carbone c'est pour empire parce nga na beba na koma méchant doki na koma mutu mabe mais à part ça na kola bien David so ke na quartier na biso oza muta presse tambola na micro jour mususu tinda batu ba biso ke moi na za modèle na za humble na tambola na ba 207 na mataka ba moto soki na moni pena jour wana nga na lara limba te na obima na car na ngate na ke na zuna nga taxi normal et puis na tambola na ba la gomme na quartier donc na vivre à misente na vivre na tout le monde bien. Est-ce que kotika ya na yo watika biso Chora Mbemba abinisa Congo mobimba Chora Mbemba ya na yo akufa bokufa eri akufa botizaki na relation est bien tango azo akufi oui grand frère nanga propre ngam même na hôpital na zawana bambungu na zopesa grand frère donenga lingela nga na ebite mutu soka linganga bongo azali grand frère na wana grand frère pena propre des pères et des mères donc yem da sala tout no ozo monanga bois eza grand frère nanga
so nazalaka ingénieur de son ye, so naza bassiste ye, so naza installateur ye, soki mpe na sala studio po ye mta bandaki studio na lupango nga na koli na osala na studio na ye. Donc wana aza mpa na nga azalaki papa mama mécène po aosombela nga tu guitare na beteli nango liboso na vi na ngai mta somba. Donc abandaki koekipe nga na kota mpire na guitare moni mwana mwa mokai kokota na orchestre bamikolo aza na guitare na ye natikala kobeta jamais na guitare mpire bakoba ta mokolo moko te. Donc azalaki yaya oyo tozalaki ne même moral ti toujours joyeux dikando mta benga nga jo via comme bien na état mabe dikando benga lobi ya rapide na ye na solo na vie via totala nga kaka ndeni petit situation baby nga na te vie photo que na hôpital to juillet to kene mama yemo et via kota ki mama yemo ti akoti koma ti akutiki biso et na sali tout na honoré vie akundami avec honneur et na vandaki pena na mabele d'ailleurs soki via kufaki te na ngana ya seri wana na fali donc via kufi to anilaki tout na zeli ti ba 40 jours koki na organiser pe 40 jours kitoko bato ba sepelaki bana bombo ba remercier nga makasi na honorer pena ya na ngati na suka. Pourquoi yaya na yo Shora Mbemba kufi yo olingaka bana na yete bana na ye Shora Mbemba zana mona mwasi awa na poto ti? Oui, azana bana awa na poto mibale. Depuis oye omoni bana ndeko na yo? Non, tokutani te. Nini esala oyi na bana ya ndeko na yo ndeko na azana mabele akufa déjà oyi na bana na ye olingaka bana ya Shora Mbemba te? Pourquoi? Bon ni zaka maloba bato ngana ko yi na bana vina ngate moni na vie soki mwana oza mwana wana za papa bien parent na yo balobi na Bible tout ça ba parent pozala bien et mwana soki tamso ngotenga ma parent tikala razutala mais sokoye ozaka mwana ezapele leçon pona batutu ngai oyo naza mwana ba parent na ngape bazali et nga soki ba parent ba exaki biso wana za parent mère na biso na loba omoni ba wana bokabona te wana kuna botikana te mère na biso lilo azaka te et nazaka toujours na bato wana soki mwana obeba ina parent na yo parent zotala yo kaka mukolo roya ezake sengo makasi bano oyo ya Shora Mbemba ya na yo oyo bokabwana na bango bazala combien de bana bango nyoso bazaka mabe yo papa leki yo ka muto za malamu tokabwana na bango te kasi za Paris bando ye justement on préféré aucun concert ya Fali te na yaki musala ouais musala on a pena na musala na ye vendredi le même jour à concert na ke et na lala ikuna na Lille na zongaki les lois lundi on ne sait jamais tam suba roya papa na bango pour ana bana nga ngam na kolisi bango motukuta ko kabulanga na bango azate et puis avant na ya wana benga ki Patrick nzamba zo monanga na bina Patrick en tout cas na yeba ipite na voyager na bi Patrick nga na uti kamba oui ba problème ezalaki to ko bombate ba problème ezalaki entre biso na bana nga na bina uti kamba na nkamba ba pixinga makambo nazaki na kanda na binonga papa osaina nini na kina kanda na bango kanda ya bana ya Mowei. Oui, wana avant même Mowei akufa tozaki en vie nazaki na problème na ipsi bango ke nazo sepela te nde bozo vanda bon eza pena makamsu ya ba privé ya famille ça ne sert à rien ko étaler mais avant na ya wana bengaki Patrick mwana ya Shora oya ya mobali azapeka moko na libumu na bango na ipsi omoni banda lelo papa alimbisi yo tuza na besoin na ngayaka ngana uti nkamba nazo kende kutu kokula dimanche wana tozaka na bandi jeudi na lingite kokula na kata yote maloba na leka ki luko mo rapide okuli ozu batem no fumbo ozu batem na âge nini
nazwi batem na kimokolo. Bon, est-ce que nzamba amona ayoka aondima batem na yo yaya. Batem bazoka mwana muketi. Nzamba vraiment ayoka batem na yo. Nazala oui. Bozo batem na kimokolo makasi. Nazaki oin dédié nzamba permettre ki te nazwa batem susu eza conforme te na nzambe. Et le quoi nazaka oin dédié parler mobimba, parler na biso tout bazaki ba serviteur ya na benga ngonini. Bazaki ba colite na catholique. Obiso tout oki ba catholique. Et comme quand na tour na mona suka, j'ai refusé à kokula. Na kula te. Nzamba ebaki. Lelo yo na kibonkolo boye na kikula na kimbangiste. Kula kimbangiste. Na jupe na mate solo. Yango zo mona gena ko kangela sumu to kandate. Yo ngana ko kangela sumu to kandate. Siko le bio kangela mano tunga merci pesa na caméra. O bio kangela sumu to kandate. Jamais na minute. Et puis sami. Bon to sala boy. To benga juna mumbafu. Yo le bio kangela sumu to kandate. To benga juna mumbafu. Bo solo la juna. Bon to solo gi na yi tango ya ki ko kunda ya na yi. To solo na yi d'abord. Bon to wela pena eloko te. Mingi ye ngate po utanga ya kukunda ya na ye ngana kendaki na vandaki ye na vandisi ye butu mobimba. 3 jours après Nathalie na TV abim sanga menteur mutu tozagine na matanga na bango yangwana naza mutu na sepela ite na réagisaki mais na jupe ba coup de fil ebele surtout ba kimbangiste babi obosani ko uto kula nazongi pena nazongi na bia donc attendre to solo olimbisa juna mumbafu ngana limbi donc mututu surtout tant que fallait yinanga pour au moins tant na yawa nazolo ba bien naza délivrer mombele blague te au moins na kisa sauna lelo mutu 3 ans na kisa so PC visa ako sauter so mutu 3 ans na king lelo bon tokolo ba pe ba tuté dans salaire mais moi mingi ya batu po ba tumsupe bana ba on danser baza kuna et comme Mathéo le fumba bi ba tumsu na kin ba tutu capacité mais la plupart ya batu na kin so pe c'est visa ako que la l'église ala wapi l'église kada visa pour na visa pour bima c'est que douleur eza kuna ya jeté ça kanate au moni na kin to la la o yebite lobby bana ba olia nini na tongo na kinto la bongo ovandi bozo ebate bana ba okende classe ndenge nini siko so muta zui visa ndetinga tana zui visa mo tana ya et ça qui on dit d'abord elle visa côté na passeport nga vanda na palette au moins le wana kana studio na bana travailler na groupe moko tant que ba benga vieux ça nga bina na parler na studio na travailler vie beta show na aéroport siko zo voyager le na 19h. Si vous bateau ba mona ngata na son na téléphone na ebité fini na sala ki ba comprendre que na zui nouvelle bien pour na sala ke lo mona nga mona ko na se contrôler gité si vous ba singa vi zui nouvelle mo bien ngabina vous comprenez on ndeni do ba santa ki nga na nzoto ba mo penga na bisi bango en tout cas ndito za bo fu to panzana vine ni to travailler ngabité ou to panzana pour nga na zo avion na 19h so na konie na bino na raté vol. Et puis banda bumbuti aéroport et puis toujours que les vers ba air de pointe na bano binga na bango ti mombeli mona muto osala mo retard papa di kamoni bimamba ouais isa blague te o moni na komia na bakanda tu na zaka nango maloba okomana maloba mabe bon maloba izaki mabe te nga na finga jamais na se défendaka ou bien na répondaka journaliste nga mombele soki nazo leka na écran ponga mona zaki na directeur à production na programme ya chaîne ya télévision le roi RTGA donc na yebi déontologie ndongo do poser nga ba question na attentif do funa zongi sa réponse oyo question oyo pesi na répondre na ko dérouter te sikoto na leka na ba mission ba journaliste ba na ba déontologie na bango bamso azo sa l'émission pour soi ni sona bato bamso azo sa l'émission sikoto za mayeli tana zo répondre ba oyo baza touché na vérité na nga bango de basilika mais nga na finga mutu te jamais na ko finga chabwe s'il te plaît manotonga so o ko poussela nga mukeli boso oyo alliance non
Oui. Oza marié. Nga responsable. Tu moninga boye David est responsable pena. Chef à famille et puis marié. Wana na pesa ka félicitation na papa nanga. Papa nanga ibsa ngai soko lingo réussir na vie. Soko lingi mwana batu fo balai. Ko kena ba aventure te. Ko tia mwana batu na ndako na ote famille na ye lobaka. Ba mususu ba bala. Ba pesa basi ba bomengo. Mais bala te famille wana lobaka. Na tika na leçon papa nanga. Nga na ko sala aventure te na vie. Est-ce que lingi mwana batu na kenda tina famille na ye to solo na famille et puis na tosi maloba papa na ngaloba. Est-ce que non linga na mona vraiment alliance na boye. Merci. Merci Manotonga. Moi si na yo o botane bana tika bisoti. Atika biso. Yo mtolia moi si na yo. Bon, pourquoi ebima ke le fombo allié mama bana na ye abomi mama bana na ye pour na studio na yo pour na musique te bima bongo te zaka ke muto alingi yo te ye mtako loba bongo et puis tanga lobi bongo baza pena muke bato tu ba vanda na bango na famille ya ye moko ba yebi bongo te wani zaka bato batambola ka pembeni pona ko casser le fombo bazalaki basala pena ba association et puis ba comme ko sala tu ba comme ebele. Mais ba réussir te po bazo sala combat na moto a vivra bien yango simbate bon elo ni salami fuma biso to ebi ata passer max selon oti sikona no alaxi biso moi cité biso to biso moi si akufi bazwa katan faut paiement na no opema na zo kitana ya ensuite pas même une année moi ça poto ayeko balomba mona kin wana lokuta moi ça poto ayekin moi na poto justement yango na madame na za mona poto yango na rassurer batulelo naza parmi ba artistes abali mwasi na ye abali mwasi ne ezalaka yum to bala mwasi ngamu na bali ya bala yo ngamu na bali mwasi mais yo banda na betroli solo te ya yo ka pando okimisa nga fil d'idée na ngani na période na yozo kemba na kin madame akufi yozo kemba na kin ndebiso yebaki lo fumo so kemba juna mumba fa lo bake so bomoni lo fumo do ko moni lo kwa rompo ngaba do ozo kemba na kin mais moi ça kufi comme si moi ça mbozaki ne déjà pas même une année tout madame aye azu avion avana poto ayo bala na kin madame tabala yo ezaki une année te on a bitelo lisolo déjà batu bakanisa lo fumo zo kemba na kin nazolo bango en général na kin to kembaka mais le fumbo wana azaka na studio na kin le fumbo wana azwaka ba avion avoyagera na ye le fumbo wana za na orchestre le fumbo wana asalaka directeur quelque part na RTGA nazaki salarié le fumbo wana za leki ya ba Rimo Vasakani le fumbo wana zali leki ya ba Juju Mandiki le fumbo wana za leki ya Chibuchi Bwabwa do batu tamba zolo bako kemba bana o salaire ponga zana na ndaku na zana batu na futaka na studio na zana batu na futaka le fumbo na tambola jamais makolo oyo batu balobaka na le fumbo kemba azana ba musicien pe le fumbo beta na ba rao banka kepa zimbongo do batu bana o confondre nga famille mosi na nga bazo tala télé nga na obitelo lisolo David Lelo femme na ngai auti mikila ye kin fona balaye et na zoki pena ba problème ya mbongo Dieu me voit femme abondeli ngalobi papa to defa mbongo loko kuna ba problème mbongo to defa mbongo na Dieu me voit femme na ngazo ta l'émission lelo et ba famille femme nanga bazana mokili po nga na mutu na lo ba vérité oyebi ke premier jour na tchaki ya mariage na dekalango pona zumbongo mbongo na zokana sali zo senga 2800 kolia ya batu komela ya batu mais makambo yo benga ya coutume si na sala inanga David na toka na ratis samedi liboso na bengi famille moi si na bien toka mariage zate femme azana auti pari azade na kin mariage zate tuka ko mubundela nga tout defa ngana ipsi jamais moto na contaki na ifana zo mbongo na juisute et mariage osaki nini na contact il faut na zombongo quelque part yozo ozo bala
na mbongo ya ko boule te ya na sali misala nanga wana ka matolo tina ko bala sauf que nga sara matolo te naza parmi barar de mission ba sara bon oko sala recherche maman émission boy manu tunga mais vela nga bebi sango aye moko ko ngo bebi c'est émission yo kan émission to kende to na comprendre elo mo boy na comprendre elo mo blé lusala mutazo bala madame azana prête pour madame abimisa mbongo te jamais na mo abimisa mo ata mobali maki aza na poto mais comment yozo bala na bouli ya matolo donc ça finira par matolo yoka lisolo bien po na silisi makambo na ngatu et na salaki misala fona zwa mbongo na zwango te mbongo na ngati ya misala po ngai bato bayebi atoza nani David ato Renier o zo Renier na kino muta mbongo o mona lo fombo te soko sola na lo fombo te et jour on esali ke nazo zwa mbongo wana te na rati premier samedi deuxième samedi na yozwa vendredi grâce à Sam Chinto na pese mbote Sam Chinto ayibana na salmo ya bien na Kasavubu le bleu Sam Chinto a coopéré na bango na ebiso David to komi jeudi mari za vendredi femme na va na ndako dimanche a oza vola zone à Paris atalanga bi oza mutuma kasi pourquoi ngana bi tétété ngana zo ça le contraire pour batu ba yebika ke bino boya ko bala mi bala mais yo na obala yo batu ba yebini batu ba yebi ke saison me yebi ke basi ba uta kaputo ba ko bala mi bala na kin sauf ngai salamité et Dieu me voit nzamba batu nzambe bazali obi ke jeudi wana na butu non butu te ba 18h na kompena na suka petit na to tambla na chéri mwanza azo banga azo kanta na okuya pour surtout comme butu pena fona benga su fama mwasi Maria Rizali sute Maria chona oloba wana oya feti pour ba coutumier makambo tout sina doki saki do Maria chona ozo bana oya ka feti na sala ko louer salle batu ba mela yango na mtetikalaki siko esali ke petit na ngana bi prise nazana numéro ya directeur ya cabinet ya Shadari Emmanuel Shadari nganabi pesanga numéro na bengi directeur wana oyaka na bureau na kiti na bureau nae ngana bisi normalement na sali batumo ba boulot na makamoko na sali déjà une grande partie mais ce qu'on a tika na fête ya mariage weza ki batu tout ba sepela na katani batu fali ba devant ngambongo na juité directeur lobi eza mukoni nga bi lobi abi le fombo fête eza biozo ya lelo anakoka te azuma mbongo muka pesinga o ils appellent signifiant na ma fête ngapi na zui to bano bima nzamba to sharbi aka lo fombo zo numéro ya Emmanuel Shadari yango yemoko privé obike na benga na sali message allo mokonzi gode lo fombo nazaki afa na kutana na problème o urgence pena ya mbongo na moni réaction te na bimi libanda car Emmanuel Shadari zo bima ngana koka jeona te na yana ba vitre batu pine beli bazela mokonzi car leki obika leki na démarrer car na bando zonga ndako po na ibsa femme ke sale lote zonga na dimanche Paris fete ozate na zoya na nzela na monika ngr fon na tabe Emmanuel Shadari na yam na telemisi car pande na yambi allo gode lo fombo ngabi nga mokonzi ozawapi ngabi na ibi kutupa na zate osa nini atuni ozawapi ngabi na place na zana ibite potete sala biente maintenant azai na vola ngai na gare na car siko bien OK wapi kasi na zunga pale okoke bima matadi makasi po kote yuki na ibi beto so na koma jurongo siko petit avani pa na nga zo banga tamso na osala AVC puna okende ce qu'on a pas sa femme ke esimbité zonga na yo et puis na benga pe famille moi sina sa ba OK moi été on va pour la for fait wana poli David na ozonga boy grrr Shadari na gare pe na car ota RTNC wana na bosa na ate na gare car na mupanzi ya kankokolo na bangité na chip na car pa na yambi allo c'est gode lo fomo ngabi oui ozawapi ngabi place na komi na zo ibate oyebinda ko ngabi na yebinda kote pesinga adresse les orangers numéro 6 na tourner car na lukia na mataso jiji na komiana na kuti soda mo libanda
Na bien bonjour, abia bonjour, ngabia mokonzi abina yawa. Soda na bi boniko, bino wa mission bonukela makambo. Era boy mokonzi na yamba mission wate. Habité mokonzi mtabina yawa. Soda na pe abengi na motorolati, soda mo na kati ibisi ke le fombo adjona pe neba o solo ka sentir que abi le fombo pena abi ya zo parce que pena ya pepe kale. Alba c'est bon, vendissez le roi, mon conduit dans lobby, vendissez quelque part. David Baguet Changa wapi. Moi, parcelle en haut, terrain moi dans la mais non, moi loin. Ma personne a quitté qu'on a mon vendinga. Mon conduit à côté, au timbe la ngane nini. Na vendinga na mon appel cortège à Emmanuel Chadare Zokota. Taba komika na porte. Yemo bina quitté à tuni wapi le fombo. Soda ya mbango. Mukonza zo benga yo na ye to kotine nzela mona lupango atuninga problème ezani nga habité mukonzi na problème o banda na botama première photo solo na ye première fois na simba ye abina problème ezani le fombo nga bina zo bala na sala presque tout mais et comme na fête na ju contretemps mbongo place mo fallait ba devoir nga ebeti poto siko yango na beti porte pa na yo à côté le bon na poche apesi une enveloppe et biso vieux bwing na pesi mbode vieux bwing c'est ça aibsenga somu dali sumbo ata na concert kulinga totala ona misu nae mona bossa na Alexia ko récupérer ndambo na tika na leçon na mutu na jukaka enveloppe wana abisinga bon ce qui fait leki lukangai na bimpe libanda na ina matina ka na fongoli boy Ombele. Na moni mbongo siko nazo luka et c'est leki ango déjà. Mbongo nazo luka. Leki. Wana otini petit na wa keso makoka a déplacer mukie. Te to sana ye pour ngana ka mutali donc ngapena babotanga bon mombele. Ni na travailler mano. Na ipsi petit na ngana to bano benga batu siko. Fete. To benga na mutasal. Ke fete ezali. To benga mutasal David. Ta mutasala yambinga. Au gazma. Le fou m'a regretté. Au ratsenga donc je n'ai pas dit mon boulot likona yo. Ngana ipsi ngabe na mutune ne shadara tunenga. Na mutune ozawapi. Otune ni. Na tune ozawapi. Na tune penda na nenga bamvoma ya volume assez. Na tune ozawapi. Oh mais non on a regretté ce qu'on on a toi jeudi do vendredi na futa même caution te ya sale. Asa ile ngango ka pona samchintu en tout cas samchintu koto za linza mapambola. Ngana ipsi ozawa pipo fona peso mbongo siko. Tokutani na nzelati. Aluka kote na zato yi kote na pesi la cash. Tango zimbongo wana. Tango zimbongo. Oyeba isiko place yo zali. Boyo mara makanisi zongi mutu ezongi nzoto ezongi normal. Tension tu kiti tout bon a vérifier que tu n'as pas pareil mais en tout cas na santai benake kimia. Yeba na komo lobana langage ya ba patron. Si kota na bengi ayi bo changer mabe o changer mamo mbala mona en tout cas na changer mbongo sala bongo na bengi mbongo za mystique c'est ça la bongo o yo mona te suba jon za la rebelle même nzale ya rater mo zolia no soter o lia ka suto yo ka pe miate ya on a comprendre nzamba za ka nzambe na bengi femme a bengi go départ do zonga na boy ko perdre zonga na yo bo femme yebika ke tiba herondo seke mo boulot ngapi na bisi mama ozo sona mutambongo zana moi genre ko sola nae ona bisa madame na bisi fambo mwana poto na bisi ozo sona mutambongo zana moi respect atu nini angonga bi nazo sisana mama sal nazo ya na bengi mutamasanga abai fona futa $900 ya avance pona feti na bengi ye per uza bango tuna to benga bango na futi mutamasanga na futi sal na futi type mobo ifala sala bangulo etourna kana mibale pour bango tout e baiki na qu'est-ce na bengi bango na yepe pa femme na bin femme pena moni pena ke te waza moto mususu et puis détail mususu koko ya femme ayambinga pa na bango atuninga kombo nani ana bise kombo na ngambemba mbemba nani na bise mbemba ndombasi gode abimboka noni na bimboka na nganselo selo madimba dongo za montando ngabi wina za montando luvila noni
ngabilo vila nanga mbamba kalunga a tourner maman atali kokona e de femme nanga alobi Dieu me voit David alobi nae obali mokonzi moninga ibsa femme sikota to uti nkamba mikolo to zaki suna femme to fukami devant papa alobi nanga mbuta lo fombo oza chef to ko accompagner femme nanga talinga nga pe natali omoni koma mbemba bato bele ba eba te mbembe za aigle mbembe za aigle parce que aigle non beaucoup est-ce qu'on a fallu vrai aigle azanani oui mutu so za aigle za aigle ba za ba ndeke ba likola za mon côté ba ko za pe belé bango tu ba za ba aigle menga sko komona nga pe na mbemba izaka aigle siko femme amona phrase wana kokona loba alobi na ebena obali mokonzi to wuti supa papa nzambe pena alobi na nga na misu na eke oza chef oza mokonzi to accompagner yo mais ozonga kisasa te sokoti kilongo te kilongo ezali pa e bacha corps ya papa Simon Kimbangu ezala na Belgique bena eza na terre sainte na Nkamba oezaki na Belgique ezaki ya Lumumba Simon Kimbangu eza na terre sainte na Nkamba e na kotaki kuna na simbaki na sambeli babi na nga sengelo oza nango besoin etango na bimi na vali na ndako boifali abenga kenda aéroport o futi ata infranté ba miracle ezali bato baluka yango ka fo kendo sa so ni nga na vivre yango David nazo senga na bandeko tu so oza na kisasa sale fort kende Nkamba terre sainte ezaka na mboka na biso bon nde nini ba président nyonso ya mboka na biso bakenda kuna mais changement ezalaka na Congo te kimia este guerre esilaka te nsala esilaka te na Congo banzela yo yebi banzela nzela eza te bapoubele partout mais tozalaka na nzambe na mboka na biso na Nkamba omoni te ke eza lokwa malédiction mo boye pe lokwa tosaka na nzambe mabongisa nzambe eza mabongisa nzambe lelo Israël azobundana ba Syrie azobundana ba Libanais azobundana na ba Iranien kolo so botama kuna te kolo so nzambe te moni donc nzamba za mabongisi na yebi oyegoya egoya nzamba lobaki totosa mais biso ba congolais est-ce que totosaka est-ce que tondima ke Nkamba eza terre sainte biso ba congolais tondima ke Nkamba eza terre sainte totosa to banga nzambe to yoka to kene na terre sainte lobi pe comment passe David lelo Nkamba eza mo polele mais lobi bato ba osala mulongo na mulongo no mona tchadien uruguayen français yo congolais ozali kidiba ozolanda baona sima po bokota Nkamba voilà tozo komona biso konana na suka parce que télévision ezangonga manotunga merci na studio na yo ozaki na ona zongi susu studio no na lupango na bino pourquoi wera so na bana ya studio mingi na butu makasi wera te kuna wera tikala oya te mutaya na studio nanga travailler na butu ezaki grand-père Bozi Bozana ayaka na bia to banosa ne ba séance butu po butu ezaka pe bien ezaka moi calme courant kendaka te moni mboka na biso na moi courant pamba mais so bokomi na butu courant katana asute oza na studio nanga na wera tikala oya te oza muta Maikari église wana Maikari non nga nazali catholique de naissance et lelo naza kimbangiste po na kuli na landi malongi naza pena mondimi ya Kimbangu nana laksa o Pepe Kale mutamemanga kuna vieux Boeing 737 soliste na pesi mbote pa azali na verse vieux Boeing kinanga KVK kwenda vutuka ye pena mutaya ko pikolanga na bumbu amemenga na Empire Bakuba okuta basis na époque na pazo osaki mwana mukea oui nakuta VMP chéri na ndombolai nakuta ki des bassistes ngana yaki lokola 3e oregeta na liwa ya Pepe Kale ti lelo makasi oregeta po so Pepe Kale akufaki te bapasi msunga na otomona wana ngana mona ngote basango musu bapanzanga na mokili balinga bapanzanga sango wana te mais liwana e sala ekelelo nga
bapanzanga basangwa mabe et puis na l'équipe ba moment mabe makasi au mona pina na moment on a bomino orchestre pour que la présent orchestre David eza facilité eza question te que oboma orchestre obana ofuta nde ba musicien te mbo nyoso yum to no tchana pochit non wana penda lo kuta nga so kuta na ba musicien nga o ba beta pa nga d'ailleurs bango tout presque ba réussir na loba otala Gino Lia qui idea fali otala TK di Ubanza Zara na Paris ba John Scott bazana ba Paris awa ba Sreli Mikobi bana ba Belgique ba Prince Bella pour ba landa ki côté ya musique quoi ngana za bien moko na ba musicien obinga e arrivera ba benga na Raw Bank na tindi bato ya bureau ba kezo mbongo ngana orchestre nga bato tout ba yibi kezo mbongo ekoti présence aura 50% et 50% tout et orchestre na marche à bongo oza est-ce que oza na souvenir ya bien lelo bato mo laksa bandaku na bango ba Fabrigas lelo bazana bandaku ba Fali bazana bandaku ba Ferry bazana bandaku est-ce que le fombo o gagna ma vie na empire bakuba ngana musique na gagna gelo te na musique na gagna ka kombo o gagna nini na gagna ka kombo na musique otu na beta ki lobby wa c'est que ça c'est news sur ça na pépé calé oui bato gagner le côté bato bele balo batala bato na baebe ko gérer te ko gérer nini ngana gagner ki rien wana peneza nzamba zomona na gagner ki rien ngana gagner kaka kombo kombo nde ozole kana nzela mutu to ibike o lo fombo et so bakangi biso na butu bato ba ibike wana lo fombo ba libérer biso tout et na ko telema pe na baba bwe karmo ke telemi ok api papa ayoza baisi na biso munena matana tika yo osali combien de temps na empire bakuba ngana sali 8 ans na empire boya ya 8 ans oso gagner le côté ofandi no kaka bon ndeli bajuna mumbafu bazo ba vie ba joli bébé bazo ba vie bazé bele bazo ba vie pourquoi ka le fombo muto zo vite mutu na mutata na ndenge nzamba pesela kae mutu na mutu zela mabeka ka souffle kende so souffle na ekete koyo capacité so moninga sa zwa kivi yo zela ka tourna yo ngapelelo na bando tonga na ebité e aussi la mukonini na bando tonga na malembe nzambe mo yebi donc naza na pressé na course pe na mutu te na ebika yango na loba ine bandeli awa banda na komi awa bakanda ba pasi na gina na bosani tu na bien lelo yo naza lisuna makambo na te na bien pourquoi na ebité est-ce que zami beko ba pesa kabine pa ya Fali mutu nyoso azwaka nini visa ya Fali po ya poto ce qui ka Fali muta pesi au visa faut mona mutu na mbala moko automatiquement il faut a comme ennemi à faire ndenge mona faire afandi ta faire a comme ennemi na ye sauf nga neni nga na comme ennemi na été donc wana ezaka est-ce que vous avez une relation bien à faire mais oui ce qui batu balobi bongo c'est que bakosi jamais nga na vandi na Fali asalinga bolamo na tikali ko mona tamu ko monter Fali abenganga ya mutu boy bouton mutu jamais isalamite ni bureau na ye naza à l'aise ezaka ke na ye na presté pe na podium na ye aza content a comprendre pena ke na ye na mutu moko aza valable c'est tout mais ezaka noka mabaloba omoni nga na komia pona ya émission David batu bazobo yoke pa David yoko sambwa ngana bi babi batu babi yoke pa David poke sani kuna azana ba question mo ngana bana vendre na omoni loko zo déranger na te bonde ba traiter nga mwana batu kaka boye justement eza batu nde balinga ko traiter makambo eza na batu pe bakena na ba contre yuzo sa no émission na yo me batu bazana ba cité ngana vivre na Paris pona ya ona ebisio pona mobali so na mobali te na yate batu pena ukewa binga biste na za invitation nake na oleka donc voilà naza na problème on a fait ngana aidé faire trop osani omoni qu'est-ce que j'avais dit à faire banzembu to yo ka kunanga na beta tala si mazonga moto nga ba privoiser wana nyoso ngam na beta OK na qui est derrière toi ngam na beta balbo mona
ba 100 kilos à mariage moko bandela pour na kin ngam na beta donc on a un problème na vous travaillez peu trop hein trop donc en tout cas comment moi distance moi tout ça distance te ngai nde na décidaki na bi na aider bato trop siko na sala pe nga moko problème na ngeza ki bongo siko banana ko sala nga moko za facilité pour que ça moto ezopela kuna David bino boza bien bovana kuna za moto dollar eza passe ela rango pose wango eza facilité soko zuango aussi sango mbangu moi problème eza na kin ba konzi so ba tala émission ba yeba ba lukela ngo solution dollar eza passe mais mbongo soko zuango ekosila na minute moke o comprendre epete sikoyo pona na réussir na projet nanga ezaki facilité or awa ba boulot to salaka na ona saka na kin na boulot nanga awa na vivara mieux que na kin po awa lelo ndeti semeno nazo betela semeno tozo bandona obetela do Congo sabenga nazo betela frère Menkano kutu sito sola déjà nani frère Menkano mais asa musicien nzambe obeteti na musicien nzambe bonga naza nani ngapi na mwana nzambe surtout siko naza mwana ya Kimbangu na minito donc naza na bon nzambe ya kosakana te ba artiste ni obetela na Congo et pas na biso nga on betela na Congo nga na bandi na rubana na papa Wendo Kolosol na ye na vie Simaro Lutumba et tabule kutava kufa na kome répéter ne tina ndako moi sina oyebisa bino et wana na bandi na mikolo papa Bombenga nani suna otanga toye na ba vie Madilu pe à son âme toye na ba nani suna otanga pe à son âme yana nga shora mbemba bosoto to kiti Werason ozui Marie-Paul na ebulema na tungam na betango nani suna otanga ba Gibson Kondolo ba Montana Kamenga ba Sampayo Blaise Bula jibe to beta na ye na nzembo moko ezaki ya skol nga na betaki basi ya yembaka et fali pupa to betaka na ye kaka ezaki chobo ya mg 30 na chala mwana nga na betaki ba atuka baze bele ba msuna obosa na bolimbisanga ba grand-père bozena Gérald Defa au père son âme banzembo na manda chante hein Manda chante pe na bossa na manda chante waze kwa pe na mona ki waze kwa na studio na film président waze kwa karma pa en tout cas ebele ba na bossa na ba osilika ba tonton lai donc na beta ka part vient na marai bo kofi obeta kofi te na beta tende ni ngana tout terrain venanga benga ngai maestro na kenda même na parler na ye nazo travailler comme ingénieur de son donc na kenda na comme ingénieur to zaka bisode to travail donc David nga pena naza na bien petit na nga mona pese mbote Mathieu Masali na Félicite yalo bara veyo zali maestro full pour David nga pena so pese nga laptop opesi ngai connexion opesi nga DSLR caméra n'importe kaka opesi ngango bokangi cash nga moko na kati nasali nzembo nanga na beti yango na mi filmer na montango na bimi na produit fini mo niveau na zana nga mo pe na obina mo kitoko pona osala mama na korenga mo ozana conseil ko pesa Félix wase kwa yeyo monstre Félix waze wa monstre conseil na opesa ye kaka akene nkamba yo sala bien conseil opesa waze kwa akene nkamba pona concert oyo ezaka pona concert te omoni tan bozana nzambe na mboka bozana terre sainte ni ata makolono wana c'est très très important pona reste vie na yo wana eloko mo tu yanga na kopeseka yango na po nyonso azana ngo azana mbongo azaka mayele azana orchestre azana patron
ngelo na kopise ka conseil yango na kene ka nkamba so ake nkamba yo sala e bien akuta na papa et puis ba kota e kilongo s'il faut pour mutu tout peta kota kilongo batebeli bakenda kuna na nkamba kota kilongo te eza ka par ka yemo nzamba tala ka oyo senga kota kilongo koti kilongo soki aibso suka na oboy tokomi na biso na suka Godé le Fombo awa tozana aigle fali pupa yeyo nazolinga na comprendre dernière question na ngai yango fali azo gagner nini et pas na bino tango azo la bino ba visa bongo pour aza agence de voyage te azo gagner nini elo ni fali azo gagner nde azo mema bino poto kasi elo rope bato bazo comprendre te yango na fali aza instrument o nzamba zo utiliser mikolo donc nzamba tali na Congo eza na bato oyo baza dans les besoins ya ko atterrir pe na poto et puis baza ba artiste et yelo baza artiste nzamba toucher a aider biso mabeza wapi foza malamu po azana biso azana lo wazo ganete azo sunga eza bolamu ya wanga na zo benga papa bolamu omona di kando golf elonga fete la mbanda zo benga grâce à y donc mutu na mutu zo benga ngaku na loba to benga ta Joseph bo benga nani fali beaucoup benga Joseph comme quoi adorer mutu ka pona visa ngana ibite tina niveau Joseph lisusu yo David kende na kini na mezo Schengen na ero ata yo so lingi luko beng sata de bato lobi omona ke da passe visa bato tu bazo loba loba na meka beng sata tata leki na yo ayawa o ya comprendre ke za iloko pambate donc kini wana nazo ibisa yo soko ibisika bato ke nazana kwa ya Gambela nazo pesa ba visa David ko sa ba accident ba oyebele avant ba komana ba accident de osama pour muto linga comme avant so lobika 5 premier ba ozwa ubomisi batuti on est la vérité bato bazo mona ngoje ce sont des méchants so moni que ça facile meka semeno bengsa ne salami okay pena yaka na mezo Schengen okay pokoti ozonginda fandika kidiba we kenda aéroport meka ngoyo meka so moni que ça facile siko muto na yebonde na sepelate na komisi na nzambe na adorer nzambe mais faut na remercier Fali soki muto Fali pambolama po makambo sali ndeti na ngabo isa ya trop pour les loyo oyebike net na kino na David ba journaliste les loyo ba ozwanga ndenge mo soutenir na zaki na kin très bien échanger bato quartier yobi kombe ba benga ba na ba benga ngate kututa na zaka sur place même mikolo après félicitations tout le monde David non Fali pambolama et puis azongisinga na haut niveau dona uti bumbu na yimba mona yeko beta na grande salle moni et puis public oya Fali lelo ba yebi ko de lo Fombo ba bumbulo Fali asalinga public wana e moni pena onani ba yebagite c'est Godé le Fombo d'ailleurs moi beli la présenter dans tout sabno un grand monsieur grand bassiste yoka parole na ye non ebité siko soki yo va inanda kuna bino ota la TV hôtel le Fombo akumisa Fali yo ki bité on souffrir mikolo on souffrir pena pour na rosala ngo chaque jour donc on a un problème sérieux mais ça n'a que so mo le Fombo faut féliciter Fali so yo zela na changer David wana pour l'exémission kambala mo so yeba no lege bele muto na souffrir mais oko pendo pese merci beaucoup oko tika no peka boye na tiki na rapeti ne be mission musolo be et puis Fali a sauver a benga pena biaya moi na be mission botika na bino nga pena na ome Fali a pexi pena moni batu to akala ubi nga na limbisi mututu Fali a pexi bakanda to ngena onde te basokoda na erunga na suna kanda bo na kenango wapi pona zaki na ngo pona nini nazana kin mbongo na nga na ozwate naza dans les besoins fona loba est-ce que olimbisi pe bato sokoda bango tuna tina nga mutu moko soutenir na problème na ye Fali a fouti tout donc moni baba yango na eza pe conseil na vie so so la mutu eloko mutu nga fouti na été nga na comprendre tika na yo nzamba yebi na futa na anglais bosusu ouais yango salami nga pe na yebagite yango na bana odiste na kin et puis na kana raison na kin po kin na ba galère moko moko
au moins il faut foutre facture moko faut foutre tam sous c'est ça pena mutu pe banda la muki autant moi 18 et pe aller péter nakin et belé o mutu mena sala pena ba 1 mois ça pena 1000 francs te baza 1 mois kin ba konjambo ka ba sale fort kuna bi ya blague te nzamba sunga ba konzi ba luka pena ba solution yebi ke ba parler lamba ka soutenir na kin ba parler ça ba parler belé lamba ka soutenir ba oli ande ba vivende omoni mwana nga zobeta pa waze kwa ouais mwana Kevin Mbemba ouais beta base pas waze kwa azobeta basse lelo azobeta danser poani po afanda na parler o elambaka afanda pananga basokolela ke bilamba moni maramoko abeti basse lokwa lofumo po lofumo ba vivaki bongo mais ça na bato belé ba ko beta pe basse ndenge wana me bazo kokate po pana bango balambaka te donc awuta ka repaye bazo finga ko président na bango o comprendre bino na président na bino na putanga ya bano discuter dommage nangeza ba no finga na président pa ya beta mais nga siko mwana nga wana eza bokesa mike na dimite bokesa ko maison mère ba BCBG bokesa minene wana to akini et pas waze ko bakama pa na dimite tenga na zolo bela kutu mingi pona performance a moto po moto akoma pena mir fo azananda ko mo balambaka baliaka akoma skona ta ya travail et ça londe ni ko mona mwana na yo ya mobali a beta et pas ya waze quoi eza plaisir mona te az union so eza plaisir moko o nzamba salelinga nano monate mwana azwa yo mobimba ingénieur de son installateur programmeur et puis azobeta basse oyo nga mona bandi ba inana après na hôtel masute po yaza trop jeune vitesse azoyela nango wana ba inana nga na oza asute ezaka risque parce que yokoli na musique ezaka risque muta banda carrière na ye mais ati moi 6e eza mabe makasi ko sente asente eza mabe makasi ba musicien bele ba senta basi na kasi yango na pe ba okoma danser te omoni biso to beti ba musique tina ya kapoto na bota te nga tina kenda ba États-Unis ba Canada na bota te donc oza na temps au travail mutsoko boti ta travail silia po soko la muki surtout na ba Congo kutu ba crèche zali makambe na Congo soko boti mwana na temps la muka déjà po bana kin tant la muka déjà zana mia eza lo bana koto te basani la muki déjà na nzala po ba 40 sabilo ka oleza trop mais awa bana awa même ngamoni na aboy nazo dame souté dama yezo tikala mais tant na kini dama je tikala ate po mo ya kin na ba calorie na ba dama za mubulu et ça là que ozulia kaka mais awa bana yi mona bena déjeuner ngo ozo kokate pona nini foule ya biloko na abondance or lelo na kin mama zo lamba bana batelemi de pembeni bazela basani or biso tant kin elaka bien ba olanda biso po ya rolia zomona ba différence wana donc c'est ça moi na au bali avant ou bien au boti avant aux stabilité c'est un danger yamoni ba mission belé lelo bazo ko la penate na musala pour azana bana tant azo répétition azana tant kuti na moral la répétition biso bana okine rep empire yeba na empire wa kuba mais bachelanga bilo pa na biso donc et puis ba pépé calé ba président papité que ça a mon âge jamais ordonnance à moi na ngazobela jamais de la vie mais lelo biso na ba kinwana donc na maman na mission zobela elio prise mère na zobela makame belé donc ou comme obligé ou soigner mère na pour moral la mission za la c'est comme si bino to succès na biso émission comme na suka bino na empire bakuba ou bien musique bino obeta ikala c'est comme si bobeta mo musique moka ya kombo ya basi et ça ndé bona ba fallait ba faire était pour lelo ba fallait ba faire au monde maki muto na mbongo oza musicien et ça évolution monde des ba musicien gâté même ba joueur même ba soudera kala même ba menuisier oya kala ba jouer là on peut na makamboté lelo monde évolué ko ça lelo mo boye au monde epesio makambo a danser mais c'est lona ezaki na ba limite moni total ata ba joueur mutu lokola ba joueur na autant à comboter mais ba joueur ba sala biso ba plaisir na kin mais lelo ebelité bazana gloire au saranate na niveau bozui mais lelo ba joueur au monde auta sala ko to danser te
mais tellement zo beta une équipe mongo bazo fouté bien à Mati. Donc déjà quand on a biso une époque na biso ba besoin les aki nango bon to ba non un peu normal mais zaki yango te mais lelo ba cacher Mati. Voilà, to comme na biso na suka donde oza chez eux. Bien, posant hôtel té. Moi na nzambe. Yo za chez eux. Et puis banlieue près. Parce que lo esange lengi o va na ndako na yo, okuti ba boxer na yo, ba bongisela biloko nyonso po yo za hôtel té. Mais la ki kayu atikeli yo biloko tout ya yo na ndako. On a tapina na palais. Oza chez eux na palais. Wendedie. Ozo sokola maya moto ndengo lingeza teka ke le fomo ndengo zo tikala sokola maya moto malé pour na facture. Rien. Yo mo vivre vraiment mikili. Te fali en tout cas merci na yo. Biso biloko malamu tolobaka. Tolobaka na biso kokanga mutema ti wapi. Ya na biso ko kufa pe na Congo. Te omoni fali bana bumbu nyo so na minute ba soutenir. Ya monsieur Sili. Bana nyo sa bumbu. Bana bumbu presque. Po ba moni sekondenge star na bango ya bumbu na zongi. Omona nini tango okita. Na bumbu. Te tango okita kini. Tango okita pas mère ou okita. Non, on a des artistes. Des artistes, on a des mutamboka tout. Déjà le 28 décembre, on a un concert à Bruxelles, on a un compte Empire. On a le 31 décembre, on a un concert à Tokyo, au Japon. Quand on a un cambéza makamusu. C'est makamde fou. Oui. On a un témoignage. Je ne peux pas dire que bata ngara ba liki ya ba mati. Boyo ka témoignage à Godé le Fumbo. Ils ont sérieux pour un kamba. Nga le 28 na un concert ya Empire Bakuba, ils ont hommage à Pepe Kale au vinanga kokar Masakuba organisé. Bisotu bat Empire to ozala wana le 28. Fena biso papi texte ozala. Vite yé ka se présente. Boyo ko kino beta concert ya Empire Bakuba sa papi texte wani komini. Walo ba Delta Force. Ce qui ezutanga ka Empire Bakuba faut déjà présent papi texte azala. Présent dit le fois azala. Voilà to komina sukoza ba to pesa mbote. Ah, et bien la bandine na yomo. Merci David. Merci. Vraiment na honneur Salinga. Merci moi. Oui, à Paris te sa on le kana plateau avec na mona na machine kuna Manutunga yazalo kwa Godé le Fumbo. Héros dans l'ombre. Ah ouais. Moni nga sala émission bo mutumo ba ko keno kosa ke yimta sala émission. Pour ba moni eti. Abi Godé le Fumbo za bongo. Donc na pesimbote na les grands producteurs aux maisons pour la maison de production à Bruxelles. Oui, non mais ni no pe foi bima non, to comme na ça. Tout ça na la dimvola o izo bima na décembre kakao. Producteur na pisimbo te belé DG Marcel Nzundu na participé la dimvola pour la première fois. Baimba moto na générique. Donc nzema mobimiza la dimvola. Izo bima wa et puis bon mona gi ndeti na Lille mobimba na beta ki signé la dimvola. Et où tu peux na carton et na salle na okata ngo okata pona lata ko banda na seti likolo vraiment ba merci belé ezarande boy na pesi directeur Serge Kamba kuna mbote na pesi Mebubala ki kambote na pesi Ari Balondo bambote na pesi secrétaire général ya mouvement Firmin Firangoma na pesi papa lui fete bandi na Paris papa lui sispe na pesi yananga Molima Bassa na Londres mbote belé ya kosakanate chive wechi bambote na yo na robosa na jamais ya Derek Moss papa na Anthony Mosso na Léopard na pesi ya Degas Kusungana grand frère propre Chibo Chibwabwa Laurent Kadogo coach Mamadou Polondo Didier Bendos Dendu Alala Horizon France Obana Bumbo Basangani avec président Léonard Lebo Venanga Gabi Nzaba Venanga vétéran wana pena ba yana nga ya palais na robosa na pete Ignace Vita ya Bert Lisasi bambote côté bozali et femme nanga nzamba batela yo po moni so bali mo so alinga yo stabilité et yaka même esprit et puis avant na kenkamba femme nanga mtayaki kini boto kenkamba moni vinde ngezaka donc moi si so bozana union pena ya bien ezaka malamu mingi et ba obuyoki kombote c'est tout à fait normal et ya Michel Kubika na États-Unis na kobosana te coach Mamadou Polondo Adolungu Maflontalo a venanga Rigo Makengo reconnaissance za malamu venanga avandisanga na Paris na palais na ye Rigo Makengo ya Mamila Douce na mama Meje ya Edo Kombana bambote na bino ebele venanga Kakesa wana bena pile Pepe Kale do wana to zo Pepe Kale to kino côté na morgue na vie wana tout ça ngai vie wana na mwasi na ye
ke kakesa na peso mbote pile vie calé na sugisi kaka bolandanga le 28 na Bruxelles yozala mama na concert Empire Bakuba to kozala wana biso et avec Yako Karma Sakuba comme organisateur yozala bien makasi. Merci. Batutu oyo naza bozaki na nyongo nanga batutu onga na bana osilikela tana gina kin tana komiawa fali apexinga bitika na yo ngape na komia na comprendre na tiki pour na komulia facilement na komumela facilement et na komoza na femme nanga tous les jours de bakande sili nango. Donc vraiment bozana bino à l'aise na fali afuti tout quoi. Donc fali afuti nyongo ya batu. Fali afuti tout. Batu to za na kanda na bango. Et si linde na abona aso na problème motute. D'accord. Merci yaya nga na pesio merci. Osali vraiment osali mingi pona mboka na biso. Merci. Vraiment na pesio merci ba séjour na ele kamala na Paris. To zapé na Bruxelles to compagnie événement. Alors to rolinga pe ceux qui affiche bimi pour la promotion. Voyez la biso to tia maboko na yango a na plateau na biso na manotunga. Merci na Blaise Lusala place Azali to pesier bonsoir patience Mukendi de longues jambes merci na yo Francier Mbe manager to bosate Christian Koki poto na poto merci place au total la biso César Bolts Ngabi place au total la biso Maître Eric Mando merci na yo José Dikila merci les sous na Chris Ndongala merci place au total ki biso manotunga tokutani mbala sima soki nzambe azongite kimia na mabuta na bino.